Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Naib Sarabiso toujours que servir Bino et Zalara. Devoir monnaie pour Nabiso, voilà pourquoi à chaque fois soki likambuya koloba ezali en tout cas to mankakate to ya kanango awa et pas na bino pour na ko présenter bino la famille réseaux sociaux makambo et mati et kiti et kei et zongi en tout cas malgré tous alors na mo ba interdiction nga ba utaki o bloquer nga chaîne pourquoi parce que na tsaki ba miniature ya bilonga batu ya mami na otisa te bino surtout boyebi ki mami donc moyen na tsa kombo na ye na titre ezate moyen na tsa ye na miniature ezate pourquoi parce que ici na joie ba copy extract chaîne pende ezalaka bloqué donc mais na souci ya koya ko partager les biso tolobi to ko vanda kimia te to koya koloba parce que makambo oyo la grande famille ezokende mabe réseaux sociaux oyo na ebité soki eza nini oyo esalaka biso bato tozalaka tovandi toye tobandi koloba de gauche à droite nga naza chinoise te naza soki nani te naza juste mutu oyo naye kopesa point de vue na nga est-ce que makambo oyo ndenge ezokende malamu 2025 oyo tokoki peut-être koluka ko changer kotala bisika to uti bisika toza na bisika to kende mboka na biso eza nanu ana nungu biso ana Congo toza nanu na nungu makasi mboka na biso est eza déjà nanu na ba problème mais toza kaka na ba distraction ba makambo ezoleka na en tout cas na kotiela biso live na kotiela biso papa Lianza ameki ampe ko expliquer parce que ye aza contenté na makambo oyo ezolekana o toko kangisa ye mwana na ye bakobotola ye la famille douleur d'enfantement to kaka même pasi ya kibo mama bebe zemi na ebite zemi ezaka ko apos pasi ya minu sono bela minu to moni ndeko mobwe awe vimbi aolela donc mona pena misisa kata minu eya tina mutoka awa ebeta loko alukika mutana olela yoso nano bela minu te oloba boni boye ko mukolo boya koko supporter te o y comprendre douleur o ndeko ana zoyoka te c'est de la même façon avec bana otobotaka zemi ezalaka période moko o ezalaka cristal ezaka période moko o eza que ozo vivre mais oyebite potangu tokenda kobota ezalaka liwa tope bomoi ndeko aboti mwana na ye komi bakangisa ye basala boye en tout cas je ne sais pas là soki vraiment biso tokozongisa motema sima soki tokozongisa mitema sima la grande famille ezosala pasi komona ba rando façon rando komeli ata ba rando yango ezalaka mais cette fois-ci façon comme okendele tozokotya na bapapa na kati tozokotya na bana na kati tozokotya na mibali na kati tozokotya na basi na kati la famille nous devons comprendre une chose que le diable est trop rusé. Le diable est trop rusé azotia biso penza na distraction moko oyo eza na ebite suna ko expliquer yango ndenge ni mais tolanda papa Lianza soki eza mbano ya liboso a na B52 non sengo ka o s'abonner o aimer o commenter o partager les biso lien oyo et comme la bandeko oyo bazosaela internet na lolenge moko boye ya mabe poto meka kozwa penza oyo ezali conscience et puis to meka kozwa mayele na ba makambo oyo ndenge ezokendele tozosenga na biso la famille tant tokomi na temps ya suka tokomi na temps ya suka nyonso oyo bible loba na apocalypse yango tozomona nyonso oyo bible loba yango tozomona tokomi na tango ya suka tomilengele totika distraction la famille totika distraction s'il vous plaît nayaki pona meka ko partager live o na mona ki on habité ça intéressant je veux partager ça ensemble avec les abonnés de B52 la mignonne officielle en tout cas nzambe apambola biso soki yeso azongi te ngana bino tokutani na mikolo mizali koya mais toza nazana bino elongo tolanda makambu o ndenge komi tina ko porter plainte bakanga ndeko na biso mami
Et ça passe mingi. Donc, suivons, tous s'abonner, tous aimer, tous commenter et puis tous partager. Et ça, la biso plaisir, Yamakasi. Merci beaucoup, suivant. Babandoki, babata mitema mabe. Bino baba Buddha bakabata mitema mabe bakabandoki. Ngana Israelite nandimaka Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Yango wana na inanga nga mutute. Nazaranga pe jaloux ya mutute. Mutu soka zui na lobi gloire à Dieu. Mutu soka bongi avancé na lobi gloire à Dieu. Mais bino ba chinois te bino ba chinois ba Buddha. Buddha alingaka mutu avancé te zana tsa na sourdine. Bino ba chinois ba Buddha bolinga te mutu progresser. Et ça lokola maman na bino Karine. A mutema mabe plus que Satan. Maman na bino Karine a mutema mabe plus que Ndoki. Abomanga 3 chaînes nanga ya YouTube. 3 chaînes ya YouTube ekote la ngambongo. Abomango. Bangomba na ans. Mais mukolo moko te na koki ko yina Karine na ans. Na mona bango na mabe. Ko yina bango dans l'essence na mona bango bakomi bazui pasi. Batu basali bango mabe na olingate. Malgré babomanga ba chaîne. Mais baza bandeko nanga il faut na mona bango ba vivre. Atato solate, mais non on a quand même à vivre, à s'en sentir bien. Voilà, non on a bango, bah ça m'a kambuna bango, mais na koki ko lingate na mona bango passe comme li bango. Oh parce que bah bon manga ba chaîne, bah et abilo kwa mokili. Vraiment. Et ça bilo kwa mokili. Vie ya mutu et ça important. Voilà, ngapona nga vie ya mutu c'est important. Bilo ko nyoso ya mokili et ça na mon importance. Ah oui. Voilà. Ah oui. Donc voilà. Donc bande ko nga siko na zo ebisa batu oyo boyebi mibe côté. Déjà non nebo kotsa non photo ya mutu na sima ya mukongo. Na France eza na 10 ans d'emprisonnement. Oza na 10 ans d'emprisonnement kotsa photo ya mutu na sima mukongo. Batu bayeba ngote 10 ans de prison. 10 ans de prison. Tango tse photo ya mutu. Mutu wana ayebaka loi. Mutu wana akende kofunda botala bomoni en France batiena numéro moko okoki kobenga so mutu o menace na internet na France eza na numéro moko ko benga eza na numéro obengi ma gendarmerie yé et ko kanga e ko pesa yo au secours parce que ba o menace na internet balobi te ke ba o menace na nzela o po ba o menace na nzela ba te kaka na internet tu ezo mona na te bata numéro na France awa numéro eza soko moni ba o menacer yo o moni ba so menacer yo okoki ko benga numéro wana o moni numéro peut sonner papa ba lié ba ko sala secours bozo comprendre bande ko na ngai botala sikoyo mboka ndeti ya boy na lobaki na bino botaka ba drapeau ya ba chinois te ngana za chinois te na za israélite ngana za israélite ngana za Buddha te bino ba chinois nde boza ba Buddha. Bozaba Buddha. Bino bozaba Buddha. Bozaba to mitema mabe. Ngana za Buddha te. Ngana Israélite. Ngana za Israélite. Biso tondimaka Yesu lokola mokonzi mobikisi. Toaka mutema mabe te. Obonga na vie tolobaka gloire à Dieu. Otombwama tolobaka gloire à Dieu. Bino nde so momoni mutatombwami boyoki pasi na motema. Bino so momoni mutazozwa boyini na motema. Ba Buddha. Bino ba chinois. Bozaba Buddha. Ngana Buddha te, ngana Israélite, ngana ndimaka Yesu lokola mokonzi mobikisi. Ah oui. Et voilà, sikoyo. Boyo kamanga mnazoloba. Boyo kamanga mnazoloba, c'est très important ko yako tshela nga ba drapeau wana te poso tshela nga ba drapeau wana na tshana soudine, o soudouka na tshona soudine. Voilà. Donc ko yela nga ba nini wana te, bozo comprendre te. Voilà. Bandeko nanga. Oto azate. Mutu na mutu a vivre kana be fort na ye. Mutu na mutu a vivre kana be fort na ye. To vivre kana be fort a mutu te mutu a bangisa yo te Karine. Soki année 2025 ko mutu a mekika koya na ndaku na yo. Karine, la ki sape mutu wana yo po botama na mama pa bimiso 9 mois na maternité. La ki sa yo pe ko bima na maternité. Yango te ko sala ke ba tshona avion ba zongo ko. Non, jamais. Mutu a ko lukola ndaku na yo, yo ke ko luke na ndaku nete. Yo oke luke na ndaku nete ye aeko lukola ndaku na yo alongwe na ndaku na place a salaka toilette na ye place a subaka na ndaku na ye alongwe kuna abimi aye na ndaku na yo eloko nyonso sala yo oza na raison na yo eloko nyonso ko sala yo oza na raison na yo pourtant muto yo lukola liboso ndaku na yo ayeba kiteke eza infraction azoyeba teke eza mabe a se parvenir ko ya devant ndaku na yo
est-ce que atuni l'état abengaki police ebise ke kende ko luke na ndaku na ye hein est-ce que atunaki police ebise kende ko luke na ndaku na ye Karine toza na 2025 soko za na livre oyo te Karine soko za na buku oyo te Karine yaka na peso buku oyo o fongola o tanga mibeko oyeba ba droit na yo omoni ba droit na yo so muto ayeko luko liboso ndaku na yo hein soki muto ayeko luka yo liboso ndaku na yo soko zala soki muto ayeko luka yo sala défense na yo bima se défendre bo moi na yo surtout yo zana mwana na yo sala défense no ayeko boma mwana na yo loba na yeke ayeko boma mwana na ngai na protéger mwana na nga avocat na yo akozana malobe bele akoloba avocat na yo akosuka teke na ozanga maloba loba te akozana maloba koloba po mutu ayi na ndaku na yo yo ke luka mutu na ndaku na ye te yo bimi na balabala te po luka mutu bitumba me mutu aye na ndaku na yo liboso ya ndaku na yo mutu aye liboso ya ndaku na yo Karine kata likambu oyo ya ba sentiment o batu bana ngo ya koyaka na bandako ya batu po makambo eleka na Hollande fo eleka awa na France eleka na Belgique po makambo esila oui. Makambo eleka na Hollande il faut eleka na Belgique na France po makambo ya ba sentiment yo ke luka batu liboso bandako fo esila voilà. Il faut sila ndako mutu bayaka ko luka ete voilà. Ndako mutu koyo luka okoya ko luka mutu ndenge ni bino bolo bana makambo internet e komi boke noko luka mutu na ndaku na ndenge nini soko abato ba sentiment awa na loi bazolo ba loi ezolo ba awa elobi yozo kende ko bundisa mutu na ndaku na ye bakotangela yo kilometre bakotanga na makolo ndenge ka obimisa likolo moko na porte ndaku no bakotanga yango ti place ya mutu kende ko bundisa na loi bakotanga yango soki batangi yango bakangi yo na biloko ya bongo okosala prison ofutina amende oui Karine si c'est vrai batu balo bakozala na mukanda te profiter na likambo yo ke vie na yo eza danger vie na yo na ya mwana na yo eza danger vie na yo eza menacé parce que c'était de individu moko boye balobi bangonde bakolo poto c'était na ba individu moko boye balobi bangonde bayebi mibeko ya poto bangonde bayebi koluka batu na bandako ya batu kende na bango mema bango pe likolo tala Karine mutu aya na mutu na poto na mboko azalaka te mutu aliaka na ndako ya mutu akate biso nyo tokutanaka na ba telefone na biso nde tovandi boye nga na telefone na nga mwasi na nga aza na sima mutu aza awa epa na nga aza te mutu na mutu aza na telefone mutu na mutu aza libre ya koloba oyo ya lingi aza libre bokoki kointimidaka baninga te je cherche les petits à l'école d'accord chérie okoki kointimide baninga te bokoki kointimide baninga te mutu nyonso aza libre même si alobi n'importe quoi même si a déconné toi aussi viens déconner. Mais pourquoi you mouninga déconne? Parce que il déconne trop. Mais il déconne trop. Toi aussi viens de déconner. C'est pas grave. Toi sous les réseaux sociaux. C'est pas grave. Hein? Lelo. Et comme même na Grazimbizi. T'en as bino Grazimbizi aebi loi. Batumusuba bandimité. T'en as bino grâce ouais Grazimbizi aebi loi. Bato andimité. Grâce à l'obi nangabi, mais noko li andi, mais non. Comment bato comme tina niveau que luka mutu tina ndaku na ye? Hein? Est-ce que ba ofanda na poto to ba ofanda na poto te? Loi ni ne permettre muta que luka mutu tina ndaku ne ba ke bunda. Ngana comprend que grâce à ebi loi, to koko suka na kolobana na internet. Mais na kokoma na porte ndako mutu bo sala attention. Awa bango yeyo ba komi ko livrer bino, soki bozaka na ba grimace ke nga na kozela te ba ya koluka nga mona okene pambila kende pambila zala pe na ba argument zala pe na ba makambo belema ya malamu ya kopesa parce que bo sala menace soki ba bimiseli ba video ya liboso oyo yaka liboso porte ndako mutu opo ba video wana tilelo eza ndengo na ye yo libolina na ye mwana mwasi wana akei koloba na leta ke libolina wana babengaka c'est moi eza ngai ba video oyo la kiso mukola laksa video eza mukola yake pananga
lobaka po na ebite so na ebite Karine ngo so zo comprendre pe ba loi ya mboko za to zo comprendre te. Belgique eza capitale Europe hein. Belgique eza capitale Europe. Okoki kotikela mutu tambo ete. Karine oza mwana mwasi yo pe babota yo pa mama na yo. Yo pe mama na yo amonela yo pasi. Tata na yo pe a son âme papa na biso mokonzi. Kola bomba ena sa mokili. Abomba ena sa mabele place azali. Abota yo pa monela yo pasi. Bango pe bana ba mama na bango babotela bango ba monela bango pasi. Bino nyoso bobota mana mokili boya na batata na ba mama. Mutu akol timide muninga zate. En plus, biso nyoso to vana na mikili ya poto muta leki muninga zate pona poto muta leka mutu ate. Poto muta leka mutu ate. Mais sko koma yo Karine, yo tika ka mutu ya karati na ndaku na yo. Liboso ba yaka na ndaku na yo peut-être ozaka so na zemi, soko ozaka na no botaka te. Ça se comprend to kolo ba ke non. Karine aboya ko bima parce que azaka na zemi. Azaka likolo Karine, oza na zemi te so muta poussa ni liboso ndaku na yo. Karine bima libanda. Sango fe tikala na communauté. Il faut bossi lana. Il faut bossi lana mbila ko ya akosala yo loko te poza liboso ndaku na yo. Yo obomi mutu te yo ke koluka mutu na ndaku na yete. Mutu ndaye koluka yo na ndaku na yo bima. E loko nyonso kozala ngo sala défense na yo. Poza ndaku na yo. Avocat nyonso kozwa. Ezala d'office. Ezala avocat payant. Avocat na yo akozana malobe bele ya koloba liboso juge. Akozana malobe bele parce que yo ba retourna yo Karine yo olongwaki Belgique oyaki France koluka mutu o te na yaki nanga France te nazaki na ndaku nanga na mwana nanga mais yo mama oyo soi-disant olongwaki na mboka na France okatisi frontière ya Belgique olongwe na oye okomi na Bruxelles oleki Bruxelles o se retrouver tikuna place muninga zo vanda et comme là qui on nini et tension na ezaki nini oh non wana oloba nini oh non je suis venu jusqu'à voir hein, comment il vit avec sa fille non oza malade oza ndoki oza liboma mbi yo so ka mbila lobana mais maman t'es bête ou quoi hein mbila tuna yo oza liboma to zandeni comment yo ko kende na ndako mutu po yeba soka vivre ndeni na mwana o senga ke télé-réalité, o te. O senga ke o te caméra, te. Mbila tuni, o za noko lianzi, o te na noko lianzi te. Parce que mbila ebi ke noko lianzi mta sala ba télé-réalité. Siko yo koma ki kuna ndenge nini yo sala télé-réalité te. Mbila tuni yo. Mbila atuni yo. Yo o koma ki kuna ndenge nini. O sala télé-réalité, on a sa télé-réalité te. Bon, o za nani. O esa mbila, o naza mutaji YouTube nini oza nani o na muta TikTok oza nani mbila otuno oza nani atuna yo oza nani depuis époque ya François Mitterrand ti lelo yo oza nani il avait mis à France atunyo depuis François Mitterrand kino lelo na nani na président na biso nani nani président na biso aza lelo hein Macron tina Macron yo oza nani o sambila nini okoyebi sambila nini mais ma il était ozo mona ke bo vivre na poto on dit bo vivre na poto te comment yo zo vivre na poto ozo photo ya mutu ota na sima ozo photo ya classe ya école ya mwana école wene ko porto plainte. Vous comprenez pas des choses. C'est pour cela tout le temps dans le baka. Vous comprenez pas des choses. École ya pamba. Et porter aux plaintes. Parce que aux autres écoles na bango à danger. Aux autres lingo kimi c'est la bango ba na ba kotanga na école na bango te. Bozo comprendre que bozo comprendre makambo te. Bozo comprendre que ba te belé ba vanda na poto mais le quoi ba vanda na poto te. Bozo la to zongi salisusu oyo loi et lobby. Loi ngai te loi mutezo loba. Ngai ya batute ngai ya batute loi mutezo loba. Ngai te loi mute lobby ngai te abozana zongisa sous loi ndenge zoloba ngai batu bazo comprendre te batu bazo comprendre te bozana zongisa la bino lisusu ndenge loi ezoloba loi mibeko mutezo loba wapi mibeko bozela na zongisa la bino nanu ndenge mibeko ezoloba. Boyoka, s'il vous plaît. République.fr. Cyberharcèlement. Harcèlement sur Internet. Le harcèlement par Internet est appelé cyberharcèlement.
Il s'agit d'un délit d'acte interdit par la loi et puni d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans. Boyoka bien français oyo mundela zoloba toyoka. République.fr. Cyberharcèlement. Harcèlement sur Internet. Le harcèlement par Internet est appelé cyberharcèlement. Il s'agit d'un délit d'acte interdit par la loi et puni d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans. Tu vas comprendre, tu vas théâtre, tu vas sur Internet. Na bandeli. République.fr. Cyberharcèlement. Harcèlement sur Internet. Le harcèlement par Internet est appelé cyberharcèlement. Il s'agit d'un délit d'acte interdit par la loi et puni d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans. Bozoka n'a pas amende il y a 10 ans. Osa puni par amende il y a 10 ans. Mais boza batoma boma. Boyoka nenge mundela zoloba. Tala bandeko. Wobi ke na internet oto sakanaka. Kotsa photo ya mutu na sima mukongo zo sala direct. Soki mutu wana sali kaptika ke funda yo. Bako kanga yo. Ke mutu azo menace ngai. Bako kanga yo po lwa ezo telemela biloko wana parce que internet ba te bele ba komi ko kufa. Bozo comprendre te. Maître Blanco Sali. Batu bazo comprendre te. Hein? Kotsa photo ya mutu na sima. Kolobela mutu makamu. Oyo ko meme na liwa. Mila ko kanga yo okomona juge okovanda liboso ya juge. Bandeko na ngai. Bato bozo la kake boke na ndako Karine. Je suis pas pour Karine. Parce que Karine a bomanga 3 chaînes ya YouTube. Nazo répété. Naza pour Karine te. Mais je suis aussi contre. Ya batu oyo bakoko lu bazolo bakebake no sala muninga mabe na ndaku na ye. Naza contre. Azaka na Dubai. Nene akoma koteka ba mituka. Nene azana mbongo koleka batebele bazaka na poto. Ngam na websa bino. Ngam na lobby. Noko lianti. Na confirme bino. Nene ya. Kande ba finga. Nene azoteka mituka. Nene azosala cop. Nene ya. Nene kaka même batu albe azombonga batu. Mais soki lelo nene ya commerce nene osala peut-être eza pona asala makamna ya azongi simbongo koto asombi ndako koto azongi siboy. Nana oyeba. Bozo comprendre te. Bozo comprendre te. Bana poto bokomi ko vivre na batu bana Afrique baleki bino na maele. Yango na TikTok oyo bakanga yango kaka. Bakango parce que batu ba comprendre te. Comment moi na poto kozanga maele koleka mutu en Afrique aleki na maele. Comment moi na poto kozanga maele. Mwana pota zola ka mutu na yelo na ndaku na yo bundisa o. Mutu akishasa asala makambo wana te. Jamais mutu akishasa ko yesa mutu na yelo na ndaku na yo bundisa po ayebi ke so na meki osale lo ba okanganga. Mais comment yuza na poto place loi ezali? Ozola ka mutu yo luke na ndaku. Na poto, mais nazo comprendre te. Hein? Nazo comprendre te, batu bazo comprendre te, nazo comprendre te. Nazo comprendre te? Bande konanga. Na France balobi yo muto yo tsaka batu na miniature ote mutu na sima mukongo ozo finga ozo sala mutu harcèlement nyoso ozo sala mutu yeba yango soki bakeno liboso ya juge okosala 10 ans de prison. Yo muto kenda ko luka mutu na bandaku na internet ona ke ko luko na internet poto bunda oza na prison okosala prison okofuta ye mbongo. Po bino bo comprendre makambu te. Bo comprendre makambu te. Tant bozolo ba ke bo ke luka mutu na ndaku parce que bo comprendre makambu te. Kende ko luka mutu na ndaku ba kanga yo kende prison. Ba kanga yo o kende prison. Surtout bino batu bozo uta na France. O katisi ti na ngambo ya Belgique. O na keko luka ye, na keko yukaye, na keko yukaye, na keko ba ko kanga yo ko sala prison. Ko sala prison. Déjà awa batu ya Karine bakomi koloba bino bo luka bo boma mwana Karine bo mona makambo za bo mona ngo pete bino bo mona ngo pete déjà komi koloba awa ke batu na ye nyonso ba partager batinda makambo na mbila ke bino bozo luka bo menacer mwana bozo luka bo boma mwana bino bo ebi leta ndenga batela mwana na mboko eloko lokola mwana eloko babengi mwana leta sala ka black na makamusume na mwana te nyonso mena mwana te so komi na mwana leta sakana na ngote
L'état sakana na likamba mwana te ebele bokota ba prison. Bo mwana likamba Karino, misusu bokota ba prison. Bo beta kaka. Bo kanga date lelo. On est le combien? On est le 11 février. On est le 11 février. Il est 18h34 heure de Paris. Bato ebele bakokota ba prison na makambo. Nazo yebisa bino makambo oyo le kaka na Hollande na lobaka aboye. Makambo oyo tango bandaka tango baolaka ndeko la biso wana ya Hollande. Ke toko ya toko menace ye toko sale bongala bi moni makambo boye. Batu bakotela yango ba prison na lobango na internet. Et le kapete batu wala bakeno luka ndeko wana tina ndaku na ye. Ndeko wana apasola moko mu Kongo makile tanga. Bakanga akota prison te. Pour la nini parce que ça là qui défense na ye à se défendre. Bino boyo luka mutu ana mwana ya muke. Boyo luka mutu ana mwana na ya sa bébé. Vous êtes méchant comme ça? Oh, pourquoi vous êtes méchant comme ça? Hein? Vous êtes méchant makasi. Mutazana mwana ya muke. Bino bozolo bake boyo luke bo bundise na ndaku na ye. Mutazana mwana ya muke. Oh, mais nazo kamwa bino. Ou bien le babo osala encore na sentiment pour battre bakota na ba direct na bino. Mais so keza ya vrai. Au bon en 2025, so bo meki osala ngo, misu ba okanga ba bakota ba prison. Ngam na yebisi bino, bakokanga bino. Bakokanga bino. Bokanisa te soki nga na ye na sali Karine live na lobi Karine. Yo bomanga ba chaîne na nga ya YouTube. Mais so na yo ki bino boke luka Karine. Boke bundisa Karine. Ngai na kosala ba live na kopesa bato a Karine stratégie ya ko mema bino tina l'état na ko pia bango stratégie. Na ko bimisela bango ba article ba ye ba droit na bango ba kende na bino tina suka. Yango ko empêcher ngate po ngai pe ba ngape ba ebinga noko lienza changera na changera nga po na mutema mabe na mutute. Ngai na eloko sala nga na changer po na zakande mutema mabe na mutute. Na yina ka mutute. Ngai to kosala no likita te ko to lobelake mabe tetete ngai bongo te ngai na vivre bongo te ngai na changea kapo na ka mutema mabe na mutute na zalaka mutema mabe na mutute ngai so bomeki ka ko boke pa Karine kuna boke bundise na ko pesa ma ele na internet na koloba na kende boza na ba droit na yo kende oza na Belgique kende na oza na ba droit na yo alekte mbila ya ville na yo wana ozali alekte bango alete mbila ya ville wana oyoza ngoni mbila ya ville wana oza yebisa eke naza menace mbila wana kotsayoka mbila wana akobando landela yo batu wana soka ba meki ko ya yo bima kaka Karine mutu wana kaka tanga au se filmer naza liboso na Karine bimela elata na nzoto mbila ya kokuta bino wana Karine na yebisa bino bo tsaba drapeau ba chinois te nga na chinois te nga na israélite nazo yebisa bino nazo loba na lingala boyoka te nga na za chinois te na za israélite bino boza ba buda bino ba chinois boza ba buda baka bandoki baka batu akisi baka batu mabe nga na israélite biso ba israélite ondimaka Yesu lokola mokonzi pe mobikisi bozo yoka te bino ba buda na mama na bino Karine bozaka mitema mabe bolinga baninga ba progresser te mais ngai naza israélite nga so muta progresser liboso na nga gloire à Dieu na beti maboko bino bobeta maboko te bino bolinga baninga ba souffrir nga ninga muta souffrir te bomoni te lelo na ye na oloba makamba loi Natali te Karine bomanga ba chaîne Natali yango te poso Natali ki ona ngena ya oloba boete mais nazoloba makamba loi parce que na yebi ke Karine abomanga ba chaîne abomanga te andeko na nga congolaise nako ko linga yete mabe ekomela ye Karine na ans nako linga mabe ekomela bangote baza bandeko na nga ba congolais malgré o babomanga ba chaîne c'est pas grave eza biloko mokili biloko ba chaîne ba YouTube eza biloko mokili ya malamu to luka bokonza likolo ya malamu eza bokonza likolo o esila gate eza savonte ba YouTube egoleka ba TikTok egoleka bokonza likolo nde muteleka gate c'est ça nous les Israélites to vivra comment to vivra comme ça pardon to vivra comme ça ezate ke bino ba buda boli soko yini mutu te ngaza bongo te ngaza Israélite ngana yinara mutu te voilà ngana za contre ya batu oyo bazoloba bakokende na ndaku ya Karine pona kosala ye mabe nde naza contre bango nde yango na bimiseli bango ba loi elobi
soki oye na ndaku ya mutu oye ko bundisa ye oza na 10 ans de prison. Loi elobi otie photo ya mutu na internet ozo lobela ye ozo menacer ye oza na 10 ans de prison. Loi mutu elobi yango ngam na lobi te. Loi elobi bongo oza na 10 ans de prison. Yo mutu olongwaka France oketi na Belgique ona ke luka mutu meka nanu ko ke luka su mutu na 2025 yo meka nanu totala yo meka kaka kende ko luka Karini na ndaku na ye meka nanu na 2025 meka vraiment soki yo vraiment ozaka mwana Macron soki yo vraiment oza mwana ya Belgique ezaka na roi soki oza mwana ya roi oza princesse meka nanu ko katisa frontière à Belgique kende tina ndako ya Karini kende soki yo funda kabatu okota ka place ya kofunda batu yeba ke mutu nyonso aza na capacité ya kofunda mutu soki yo kendaka na mbilo ke funda mutu siko yeba yango na poto awa mutu nyonso ayebi kofunda mutu nyonso ayebi kosala plainte ezala plainte anonyme eza ya neni mutu tu ayebi kosala ngo 2025 meka nanu kokata frontière à Belgique kende na ndako ya Karini kende kaka meka nanu kokende 2025 oyo meka nanu kokende na ndako ya Karini to yoka sango na 2025 kende po okendaka liboso muninga tikaka yo ekomeli yo accès nazoya kende nanu na 2025 oyo foto yoka sango kende nanu na 2025 kende to tuna siko soki na baboko to vandi ba loi ezate na yebisaki bino botika ko matcha ba drapeau ba chinois nga naza chinois te naza israélite zana kangona voilà merci bozoka teke nga na israélite nga naza israélite ngai naza israélite nga naza muta Israël nga naza chinois te nga na Bouddha te ngai ba tsanga histoire na nga na Bible nga na Bible. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genève boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genève boutique. Oh mon Dieu, si vous belle la robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. Na évité vidéo oyo ernime ko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler ngo na ba produits chimiques, biloko tozolia bazo tia ngo ba poison, biloko tozolia bazo tia ngo même ba formol. Yangwana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non,
tika to kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh la kina sala mignonne bongoli yango zero lobezala kina 10 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te